Congo Check Check TV. Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV. Mbote balandi na biso ya Congo Check Check bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote vraiment na bosanite bosana ngai papa Sibu oyo asololaka bien boso ya zarana kimia vraiment nazo pesa ye mbote vraiment yenda sali po ngai na mona na banda kuna bino toyebana en tout cas na pesi mbote pe merci ebele nazo pesa mbote na balandi na ngai nyonso vraiment ba oyo basepelaka na Congo Check Check boza la branche bolemba bisote bisope to bolemba binote boza bandeko to si to yebani bosi boyoki mungongo na ngai en tout cas na pesi bino mbote vraiment oya ngai ya motema maman Hortense vraiment femme sage et bâti sa maison moi si oyo azana bolingo vraiment na yebite ndenga na koki kolobela et papa Dieu donné mukanya mwana mama na ngai bango nyonso vraiment na pesi bino mbote ya kombo na Jésus Christ oyo ngai na ndimeli et 2018 ezaya bino ezaya bilaka tozala vraiment na makasi ya koyamba pe ekotosa yango na pesi bino mbote lelo nazana sujet na ngai ke obiso nyonso tozolobela moi ya ba mama moi le 8 mars oyo ezalaka ya ba mama oyo biso tozoyeba te tozomoyeba te toyeko mona yango pe tokuti yango ndenge zolobela mokili mobimba ke eza moi ya ba mama yango lelo pe nazanga moko te nazana mama oyo pe bokomona ye pe bokoyoka ye oyo nazoyamba oyo tokosolola na ye lelo. Bonjour maman. Bonjour Mami José. Kombo na nani po balandi na biso ba yeba? Kombo na ngai mama Beyansona. Tozana mama Beyansona na ebike bozomona mama yepe aza mama vraiment kambama pe na église munena yebi penza koloba malam lelo bokolanda biso tozana na sujet na biso mama Beya ya le 8 mars pona yo mukolo oyo ya le 8 mars yo pe omona kango ndenge nini? Le 8 mars ya solo ezali dédié na ba mama nyonso ya mokili mobimba. Le 8 mars ezali dédié na ba mama. Ndenge eza dédié na ba mama bakoki kozala nini epesi opportunité ya ba mama bazala ndenge nini na mkoto ibike eza ya ba mama mais ba mama bazala ndenge nini ba mama bazala kindenge nini bakomi ndenge nini opportunité o ba pesi ba mama eza bu ba mama bazala ndenge nini yango lelo nde tolingi toyeba mama koki kolimbola pe muke awa ya solo Mami José ndengo toloba tout à l'heure là la femme sage c'est lui qui bâtit sa maison. Ya solo ba mama ya kala na ba mama ya lelo tout ça vraiment différente. Parce que ba mama ya kala bazaki na limeme moko ya ndenge mususu tandis que ba mama lelo tozoko se comporter vraiment lokola ba mama te ceux qui mokolo ya le 8 mars ba pesi yango lokola offre na biso ba mama photo saisir on na makambo ibele photo saisir on na kotosa makambo ibele toto sango na baloyenge te po to komo mona ba mama ya lelo to komi ko sala baloyenge lokola moi ba jeune fille bazana ba 14 ans ba 10 ans ba 9 ans obiso ba mama ya oya génération ya lelo photo se comporter vraiment na bo mama penza pona kote ya ba génération bazo ya sima dokola baba no to boti c'est un peu ça. Mais koki kozala mama nazomona siko mukolo ya lelo tozomona ba société mingi ba mama o basalaka surtout ba mama basalaka omoni basali moi réunion na bango basali lokola offre na bango ya kosala moi eloko na basombi maputa basali cotisation lokola muziki basali biloko na bango mukolo wane kozala bazwi bar moko boye bakei bango nyonso ensemble oya kozala na mobali te bazana mibali o bazana mibali mukolo wana pe papa koleka te balie balobi basepele balobi ke parité c'est ça to kozali sko ba mama civilisé toza ba mama sko to komi ba ministre biso tozo konza mibali na ebite so ke kozala na lolenge wana vraiment ezali soni na mawa Mami José pour na kotala comportement maman lelo surtout biso tozo sala lelo boye le 8 mars eza ba pesi biso te poto sala folie le 8 mars zaka mokolo loka mokolo nyonso mais zaka chance loka ba pesi on a biso ba maman
mais soki tobandi komona yango lokola le 8 mars comme ba sujet ya muziki ya ba makelemba po lelo nga na lia tokena ba terrasse tolambi biloko tolambi ba tolate ba uniforme po na kosala n'importe quoi eza bien te mami José eza soni po na biso ba mama soki lelo ngai mama boye nake na terrasse natiki papa na nga na ndaku nake na terrasse na vaina ba ninga tozo mela tozo seka tozo sana siko yebisanga mama José éducation na kopesa na ba jeune fille bazo ko la lobby nga en tant que maman responsable et kasi bazolo ba ke to komilo ko la ba papa et to parité to zape ko lokola ndenga papa sala po to kozana ba président basi ba ministre ba bourgmestre kutu awa bazali partout basi bazo konzape bazo renye yango pe ba komi kombe to zo sala lokola ba mibali akozana na liloba te atatiki na ndako akoko bima asali bêtise na yema kam nyonso eza offre moko ba pesi biso poto za la bongo te mama José ba pesi biso offre te poto za ba impoli devant mibali na biso te eza bongo te wana tozo komi kosa vraiment ba pesi biso ango te poto ça n'importe quoi mais attends lelo to komi ba ministre ba bourgmestre ba député et l'obité que ose la parité vis-à-vis à mobali nao non mami José moi c'est toujours ami kitisaka même les journées de la femme faut y que osali responsable naza marié naza na mobali nanga naza na ba nangai il faut maman José pour nangai mokolo yango soki na kokende mosala te naza donc no te katene lo ko sala te mokolo yango soki na ko sala folie no sa folie na ndaku nanga na mobali nanga na bana nangai na kolamba na kotia biloko na bengi papa ngabi papa ya katolia les journées de la femme na ko sala parité parce que mobali atika la ka mobali mami José mobali azaka mobali akotika mobali c'est pas dit que le ko na komi bourgmestre na komi maman ministre fona bana ko konza mobali na bana ko matela mobali na bana ko sa n'importe quoi c'est parce que na za maman ministre te za bongo te parité lobeli ndenge wana te parité lobeli ndenge wana te mami José onga na yebi parité lobeli ndenge wana te kasi omoni ke mobali pe ngai pe nazana bato omoni ba mama wana bazana ba carte mibali pe bazo tala bango bazo ba carte na bango azo konza na bureau wana mobali pe fo banga ye mama omoni muntu aka muntu mnene azo bato bazo konza ye bibali siko yo mobali na ndako ko lebele nini foka mobali abanga ye mkolo wana mama ko bima asali nyonso ya ko sala po aza muntu moko mnene tokola ba maman bazala ba bourgmestre lokola bazala maman bazala ka omoni pe na ba députation na bazali pe mobali ya kokiko ko lobela ete ya omoni ba maman bazo sala bongo mama ke bango pe bazaba ba konzi wana il faut ba sentir wana il faut bato ba yebeke ya solo mamoyo aza mokonzi makambo mobali akweko tala ngo sima soki azongi na ndako mama José soki na lati na ke musala na ke na bureau na ngai wana na ke musala nazo sala o ezali na musala o ya musala esukeli na musala mami José na komi na ndako na komi mwasi na kacha mobali na ngai na komi femme soumise na kotala teke loko na konzaka bata ndenge na musala parce que nazali mokonzi na musala ay na longoli ki bokonza musala na mimoti na mobali nanga lokomi ko basokolanga basani papa lambelanga fufu papa ça c'est parce que za journée de la femme to ezali po nazali autoritaire moko esika moko boy non wana lobi bongo te mami José na yebike ba ndeko balandi bozo yoka po to memi yango na façon moko ya mabe tozaki pe na débat moko ba maman moko balobi ke mama José tozo mona na ba réunion tozalaki balobi série ya kala ezalaki ba mama batangi mingi te omoni mwana 14 ans babaliye ba parité o ezalaki pété bana penza te yoko bima na ndenge monde ezo développer ba mama wana bazalaki mwana muke 20 ans komi na ban azo yamba ba papa bokilo azo diriger ndako na ye omoni akoza la pe orphelin azana ba parente mais omoni azo sala penza omoni ba penza ko pesa conseil ezalaki muke mais ba mama wana mais lelo bana batangi parité on ezali bazo sala misala bazo bala pe na bage moko mais ozomona mabala na bango penza eza na respecté eza nini mama kamwana etushaka ngape mama kokiko ko lebela pe likambongo ezali vraiment pas na mawa ndongo baba mana biso akala mami José batanga na bango ebelete mais encadrement bazo ka vis-à-vis ya ba parents na bango yango epesa bango limemia wana babali baboti na ba age moko ya mukie par rapport à Lelo. Mami José, Lelo, ba jeune fille à Lelo, à cause de l'ibala, na yenzamba pese chanson na libala né avant l'âge, mais nazo comprendre était ba cause nanda comme mobali, moi si ba jeune fille ça Lelo babali
azomona mama bokilo lokelo opamba ani ko respecter mama bokilo ata moke donc ye lokola bali azomona kaka ye na mobali na ye o bokilo o semeki o noko o nini ye pa na ye lokwana elobelaka ye eloko te donc etalaka ye te mais ngai nazomona kaka po parité wani ezo yande ezo mema bato po kala wana tamba mama bazalaki bon ezaki matoyi makambo aye et moi ya ba mama eza koleka kaka bongo mone papa ayana moi eloko eza moi na bino mone mama azupe na esengo mais ezalaki lokola sikote siko bana batangi mingi ba licencié bo mone ba développer puisque bana ba mone ba mama mkambazo ba ko to sabisote bango ba yebi pe mingi bazo sala makambo ka lokola mibali nde na moni ke moi respect wana kitaki bongo Mami José na otolo ba tout à l'heure là que na tango akala ba maso ba kine éducation mususu na otolo ba pe lika mususu siko ke ceux qui ozana musala osaka même si otangi osali licence osali doctorat osali nini nyosoko iko sala Mami José yango niko ba parité na ndako libala te yango te eniko ba parité na ndako libala jamais na lobaki kala mingi tawa ke tango na zui biloko nanga na soit na ke koteka na gambela obina zando pa na teka ko biskansu na sala ka musala na ngai kuna pa ina kei na ke musala na ngai na mona ba directeur andenge na ndenge ou soit ke naza mokonzi ya ba directeur to banani na banani Mami José wana esuki na musala na ko ko sala parité na ndako ya libala te Mami José jamais okoki ko sala parité na ndako ya libala mwasi azalaka mwasi mobali azalaka mobali ozomona quel que soit mayelo yo tangeli quel que soit onyo so yo zui mbongo no zui na bomengo nao mais mobali azalaka na mobali na kazi Mami José nzebo mo bayemba na mokili nete soki nzebo ngezali babi mwasi ata azana mbongo soki azana mobali te ezali souci ya mokolo na mokolo Mami José c'est un peu ça donc ata ozana ba millions ya ndenge na ndenge mais ozana libala no tosa mobali na yo ko sala parité na ndako libala te po oko risquer ozo ba makambo ebele lelo ko ozo problème na Jean pour na parité au cabo na Jean na Giscard lobi pe ko ozo ba problème na Giscard parce que ozana komi ki sezo ma parité partout eza malamu te na bana basi ya lelo eza malamu te Mami José o kasi na tanga ka ba maso batanga classe te si eza ba mamu su batanga ba classe lelo bazo koma bazo ba français pe o te nedi mama mukolo bazo ba français o kasi mama na zaki na éducation te pour na zaki na boto si vis-à-vis ya mobile na ye mais biso lelo komika ko oza licencié oza gradué oza nyonso ozali soki mobile na ndako lobi kui c'est parce que parité zali okom ko ça n'importe quoi obimi oke olangwe masanga o na ndako na kwiti pas mobile non eza na sens te Mami José to tika ko ça lelo ko des on importance morote ni na to ba lelo o bota na Jean bana mi balé o kabo na Jean pour Jean parité simbité oke ko contre sous na jusqu'à on a pas mais finalement o kotama na batata boni pour na parité to tika ba lelo ko des on importance morote mais omoni kaka ba mama oyo akala kaka biso ba mama yakala oyo toyoka ki ba conseil ya ba parents oyo tozala ki bien na ba ndeko nde biso toyoko zanga sikoyo éducation na bana oya biso kaka biso ba mama tozaki na limyemya oyo tovandele mabala ngoni mama vandi na libala na ye moko wana ti na ndenga bakoli na papa nde tokomi na bana na biso bakomi bakoma awa mabe basala ba bêtise o mone biso ba mama wana tozo supporter ba bêtise wana na ebite sozo ezo ya pona nini tokomi koko koni mama kamunyoso moni mwana ye na mobali yozo ko découvrir pe mwana azate mwana zana kati po yebike musoso akoyana biloko olebe kasi biso bakala tokoli mabe nsana ko pe musoso alobi biso penza tokola kipto zaki ba yuma bana ya mikolo ba fonga mi penza bana mikolo penza makambo changer biso tokola ba yuma mibali ba mone na biso kaka biso wana ndeto bibisi bana mama na sika wana na ebite soko pesa ba mama ko seni vraiment ya solo Mama José génération lelo ya bana biso lelo bazali pasi olobaki eloko moko monde évolué mama na makambo ebele Mami José monde évolué na makambo ebele biso peut-être na limema ba parents ezaki Mami José osali obimaki oyereta misuka ko mama ko mobota ko tala yo olobiki non mama na ngai asepe na likombo na salité mais bana ya lelo Mami José soki mwana bimaki otali yoreta mama ototala o fongola kambo misu bongo po anini ozotala Mami José bon lokola monde évoluer belé bana bakomi ko luka koyeba mingi yango zo bebisa bana biso lelo nanda ko Mami José yoko vando pesi mwana éducation bi na lobi obima tebo na bo akoy so mama te ezana muninga na moka invita kinga ye na kendo sala lelo ko mobe bon ça va kende
tango yo otali mawa ya mwana obi ça va kende tango mwana ke yo ake osala kuna yo yebi yango te yango na mami José pona biso wa mama to sala ba effort personnel mutu na mutu ayeba ko encadrer ba na soko encadrer ba no mami José eza honneur na o mama lelo soko moni ke mami José boti bana bana basi 5 tango bango 5 babali bakolo bateke bana babaka mami José ba fleur ko ela ngoya o miracle ni asali po bani babala pona encadrement yo pesa ki na bana na yo oyo ozwa ki na ba parents na yo o memi yango na bana na yo yango na nzambe pe akopambola bana mais tango yo lobi ke non oui mami José eza ba mame belé bazaka faible liboso ya bana amoni mwana ayena na mobali leo na ndako lokola ye na sachet pesi mami José tango lobi akoyana o mususu wana ye apesi sachet lobi tena ndingi wana te zalaka na o wana mususu wana tango o mususu te omoni ona loka pesi nga $50 o pesi nga 100 kena o wana yo pe mama encadrement la malamu ezate na mwana o bandi ko bebisa donc totalement éducation à mwana o ezali malamu te tozali ba mama toyeba ko encadrer bana biso po lobi bana peso bazui à venir et ça ka sengwa yo mama moboti na ye c'est un peu ça. En tout cas, vraiment, les soldats allaient malamu et parité za bongote. Maman limbole na ndenge nyonso parité za bongote. Biso ba maman otokola bien wana nde tokomi ko bebisa bana na biso. Tokomi bana na biso bakomi ba licencié omoni yango moni ba papa mususu alubinga na ko bana mwasi oya tangi mingi te. Ba papa bakomi ko boya. Mwana baso wana batangi te. Moi ça sali auction omoni ba papa bakomi ko éviter. Ba papa mususu bakomi ko boya. Oyo zo mwana na kisha sao. Surtout na ya ba pareil ko kota ba Facebook ye ko bima o réseaux sociaux ye ko bebisa koleka yo zo pesa conseil appareil zo pesa pe conseil kaka na kati ndako wana mwana zo solo na bato ndenge na ndenge azo sala makambo kaka na pareil wana ya ndenge na ndenge en tout cas parité oyo vraiment et to yebité mais to mema ngo bongo te to zala pe bana nzambe to mema ngo bongo te na kambo ya pareil wana mama nde yoko bebisa disusu wana ko kiko betela bango pesete na ba mama pe na poto wana moni mama vandi na pareil azo tale lokote azo kipe lokote papa le peso to so komi bongo oyo mobali azo saranga pe na sala kango oyo azo mama na yebite tokikolobela bango nini na makambo wana bandeko nanga téléphone ezaka moyen ya communication et lobite ke sokoza na téléphone obwaka nyosu na sepo na téléphone wana foyeba ngongani okosimba téléphone na yo ngongani okokipe papa ngongani okokipe bana bakouta classe bakoya oyeba bana bazana ba des fois faut contrôler bakaya bana ba uniforme bana faut contrôler nyos tango pe papa bimaki aye faut contrôler pe papa pa lati azobima faut yeba bana nga alati chemise ezali repasser serle na china kate ezali bien okomona mama musu yondo ebi ko sala ba danser o lata ndengo lingi me ko tala ndako na yo salité solo okotala papa chemise azoke nango froissé salité okotala bana auto modèle bakene la classe na basuki kutu na ebite so za modèle nini siko yebisanga tango yo simbi téléphone ozokota Facebook bato ba yebi ke wana ezali mama Beyansona après ba yena ndako mama Beyansona bakuta salité belé salité na ba chemise a papa yebisa ki parité no sala ngo na ndenge nini tango ba ninga no ba ya kotala yo bakuti désordre salité o expliquer bango nini wande parité do sato wana nini zo salaka te ba mama na ngai to tika biloko wana la plupart ba mama mingi to komi ko sambela tozo sambela mingi penza na lo sambo batera biso makambo belé te ba ko pratiquer makambo nzamba zo linga pona biso eza intérêt na biso ezali bénédiction pona biso mais surtout talika ko sa ba parité na makambo ezanga tina ya kokotaka na ba flat hotel ya kokotaka na ba ya ba kala pona ko langwa ko sa n'importe quoi ozo bina mabina moko ya soni ya salité. Bon mama eza kitoko te tango yozo bina mabina salité na bar wana olangwe po mutu soka langwe mami José akana contrôle te ko sala n'importe quoi n'importe comment tango do ça n'importe quoi na admettons ngai bona on sa bien na bar na temina zo bina mabina salité ke mwana ngai ya mwasi azolekana yebisanga mami José na place wana mwana na ngai wana motanga moninga bongo na kopesa ka ye conseil nini est-ce que mami José na tango na mwana so na pesa conseil akoyoka ngai to akoyoka ngai te vraiment na yebi ke tokomi na suka ya émission na biso ba mama boyoki en tout cas parité za bongo te to memi yango na ndenge ya mabe to zonga na nusima total ba mama mususu akoko pesa conseil ya mabe mais otali mama azaka na papa wana okotuna epe mwa mama bongo yo zaka na papa nda zaki na nyos
il faut ko boye conseil mususu ya mabe ata bible elobi faut to boya yango to landa kaka kepo mama alobaki te. En tout cas lelo nazaki na esengo mingi ya kosolola avant to komana le 8 mars pour bozala na attention ba we bazaki na habitude ya kosala ba offre moko ya mabe bakenda non tozonga sima tozala bien po to yebike za mukolo na biso nzambe vraiment akoki ko pamble biso toza wa mama be ya azana liloba moko ya suka oyo na bambote ya kopesa balandi na biso. Merci beaucoup balandi na biso na pesi bino mbote mingi ndenge mami José lobaki bolemba biso te bolemba biso te biso lemba bino te na bandako na bino botala biso le onyo surtout yango kana sepe na bino mbote belé na lingi bino mingi na pesi pe famille na nganyo so mbote na lingi bino mingi. En tout cas tozongisi mbote mingi vraiment na balandi na biso mama Ebengo Lioni na bonne kuna na Allemagne mama mbote mingi vraiment. En tout cas bazaye bele Anne Marie motema ya papa bena mbuyamba na pesi mbote leki na ngai nzamba zale longo na bino 2018 ezambula na biso tokosepela pe tokozala na elongo na bawo ya biso bakotambula na kobanga nzambe. Ciao. Yasiba mutombo Kongo Tek Tek TV